Yaya toyebi yango ataku tubalanga nzembo bayemba yango mwasi ata azana mbongo esengaka azala bongo na mobali soki mwasi azangi mobali azalaka mwasi oyo azali na valeur te ezali se souci ya mikolo na mikolo ezali ya solo to ya lokuta liso to kobetela lelo ya ndeko ekosala mibongo to ekosala mabongo na Angola na France na Luanda pe na Paris. Qu'est-ce qui s'est passé? Yaya toyebi ke na bakombo bapesaka surtout biso africain bakombo mingi surtout ya batu ya ba Congo ezalaka bakombo oyo ezalaka bongo na signification. Par exemple makese elakisi bongo esengo kasi mbala mingi salaka attention bakombo elandaka soki bapesi yo komo makese ozali mutu oyo fozalaka na kese esengo soki makese alite ezalaka parfois pe kombo na yo makese me ebongo anaka bongo kiadi toma makenda doki souci soki osaeli kombo na yo malamu te ba kombo mususu pe kendaka kaka na ba Kongo kuna ba kombo lokola ba kebe tubela nga lolendo basaila kanga lolendo te tope mwenda ngenda voilà c'est ça non ba Congo to stop prononcer bien ezalande mwana mwenda ngenda donc azali mwinda au fur et à mesure to prononcer ngo tokoyeba yango yaya histoire oyo zali histoire ya makese na mwenda ngenda bango ne surtout wana batu ya ba Congo bavanda bongo na Angola histoire vraie. Qu'est-ce qui s'est passé likolo ya mbongo ya mwasi tala comment est-ce que mwasi mariage na ye esuki ndenge nini yango liso to kobetela yo lelo. Et ça constat oyo ba expert mingi basali to ba dokotoro to ba tuyama yele Afrika basali na Afrique awa et comme moi difficile pour na mukolo moko ale qui sa plus de 60 ans ba o ba to le qui sa ba kamoko exceptionnel kasi ba to le qui qu'est-ce qui fait que ba africain mingi ba le qui sa ba 60 et ça a deux éléments oyo et ça là que ba africain mingi pratiquement 60% ba le qui sa 60 ans et ça nini écoutez. L'espérance de vie en Afrique est de moins de 60 ans. Si tu ne comprends pas, ça veut dire tout simplement, pour qu'un Africain atteigne l'âge de 60 ans de nos jours, c'est devenu un lourd et dur combat. L'espérance de vie au Japon est de plus de 84 ans. L'espérance de vie en France, en Suisse, en Espagne est de plus de 76 ans. L'Afrique a toutes les richesses, mais l'Africain n'arrive pas à atteindre l'âge de 60 ans. Pourquoi? Parce que lorsqu'une nouvelle année arrive, les Africains ne pensent qu'à danser, à chanter, à manger, à boire de l'alcool et à se droguer. Un Africain qui a 50 ans, il a un téléphone de 150 000 francs. Il ne sait même pas ce qu'on appelle le bilan lipidique. Il ne cherche même pas à savoir. Il ne parle que de football, de boxe. Il ne parle que de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ça va te donner quoi? Yaya vidéo moko yo salama et ça la rage na réseaux sociaux sur la toile ko tambola oyo mwasi azali ko sona na mbali na ye to ebite soki azali théâtre to nini mena kati wana ba tirer quelque chose yeba mwasi nini ozalaka na kati ya ndako yaya yo zalaka na mwasi na kati ya ndako mwasi akendaka musala ata RN apesa kate ata eloko ya mukie ata ko somba litungulu tomate yo il faut sombaka azali mwasi ya ndenge nini wana na kati ya mwa scénario oyo mobali atikeli mwasi mbongo afuta ba gaz afuta biloko mwasi pasteur aye kotala ye alongoli 50 € apesi pasteur wana dimi ya marque nini wana ko semea ndenge nini mbongo oyo zaki destiné pona bino ko somba biloko ya ndaku pona ba dépense ya ndaku na bino olongola osomba opesa yango pasteur au moment où yo kendaka musala mbongo na omono na kate au moins ba kapte ba na émission lekaki moi ça répondre nini o nga sala ba famille la pesa mbongo na famille la pesa yo na ndenge nini yaya passe et ko semble théâtre mais littéraire na kati wana ndeko mwasi oyo asali analyse pe alobi yango est-ce que mobali ya ndumba azalaka to mwasi ya ndumba mutu azalaka est-ce que soki mobali azali na mwasi akeko bima libanda soki aboye na mwasi na ya ndako akoki pe kobala oyo azalaki makangu akomi mwasi na eto babenga ba maîtresse akoki kobala ye kasi yo mwasi ya libala yo soki bakangi yo na ekobo osali kindumba pozo kimbala libanda soki mobali aboyo libala ekufi est-ce que mobali ya makangu wana akobala yo
akolobate ke no yo ozaki na mobali obande ko so mobali libanda soki na bali yo okosala so ndengo wana. Alors entre mobali na mwasi nani azalaka ndumba ndeko mwasi oyo a expliquer po aleli. Mobali ndumba zala te mais mwasi ndumba zala. Mobali atazana basi 5-6 libanda o tromper mwasi na ndako. Mais mukolosa divorce. Ok, bala ka peut-être likangu ni wana abanda ko tricher na mwasi ne likangu ngo pe olinga e bo fanda bien. Mais mwasi ya libala wa ndo tricher mobile na libanda. Ce mobile na ndako boye. Mobile na libanda obala iti. Pumbala ngo poloba azala kutu marié amdo tromper mobile ne nanga. Ibos ko nga le na bali. Est-ce qu'on trompé ngate? Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola ba chéri bazokwea mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondimake na kupendaka sana. Shitakwacha pelende wenjo. Radio Collectivia Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babo moma na babo séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka ba séjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te
pour baza na mobanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya monene mpo na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko mpo esala eloko di ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pebenga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais déçu ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tu bozwami na yebi ke bozali ebele oyo bozali kolanda radio lokole esika bozwami ozala na Paris ozala na Brésil na São Paulo epa ya Nanush Mukoko appel masqué 10 bana nyos tu ya Brésil soko ngo sala kisuki ya kitoko ya milai ba kabelo ya milai benga bongo Nanush Mukoko appel masqué 10 est-ce que okomi ekendaka ndengo wana. Merci na Michael Josh, sponsor officiel ya chaîne Oyo et pas to sengi na yo okota na site ta sala window shopping tala ba article ya marque Oyo Michael Josh abibisi bongo na sika awa kobos na pete ko sala un clin d'œil na moko ya partenaire na biso Genesis Hotel soko kenda Kinshasa on la bongo na hotel ya kitoko et pas wapi courant to électricité zali 24 hours 24 heures sur 24 ce qui pose na fête ko boss na te pona OK de bongo na Genesis Hotel na salon Congo salle ya kitoko pona ba manifestation na bino nyonso voilà. Yaya Yambo, to betelo du solo, to peto développer titre, tika to pesa bongo, to souhaiter joyeux anniversaire na Titi na Luzitu na République sud-africaine, précisément na Cape Town, Titi na Luzitu des longues jambes, les lomoko na yo, Lia, Mela, Sakana, moi un peu de vin pour la santé, yebisa papa, somela au moins 20 mouké, omela. Parce que eza journal. Donc au nom de toute l'équipe de la radio Loco Télévision, nous te souhaitons toi Titi Naluzitu un très joyeux anniversaire à toi. Voilà. Tout le monde na rubrique qui a joyeux anniversaire cette fois-ci tu peux savoir joyeux anniversaire na Lakshmi Patel Makesa. Babenga kaibongo Miss Patel depuis Zambie na Lusaka et pas wapi lelo mokolo ya mbotama na yo sengo da pa na yo 16 ans déjà 16 years old Mela Sepela Sakana. Alors, na combo ya Radio Kolomo Bimba, nous te présentons un très joyeux anniversaire à toi, la Miss Patel Makesa, Lakshmi Patel depuis Lusaka en Zambie. Et puis birthday to you. Voilà. Et Kendaka Ndengo wana. Ya tolobaki yango déjà ne bandeli soki osali constat na éviter soki osali constat banda sika be kosala constat ba africain mingi oyo ya mikolo oyo ekomi passe à l'époque to yebi yango bakoko na biso bana ko komba ezaki tina ba benga bana ba Bible ba Moïse konso ba kendaka ti na ba 700 ans génération au kita ba 100 ans konso ba misusu ba ko na so ba 90 ans ba 90 ans ba 80 100 ans konso oui c'est vrai que mikolo ba ko ba komi moi rare alors constat oyo ba sali ba tu ya mayele Afrique oyo ba sangani ba tali ba bino on a remarqué que et comme moi difficile pour les Africains ba kokisaka bongo 60 ans comme on a papa to maman a kokisaka 50 ans accueilli 55 ans accueilli musuko mona 59 ans accueilli musupe 60 ans accueilli mais na ba kanya tout exception ezanga kate balobi c'est dû à quoi parce qu'en principe durée de vie normale il y a batu na batu quoi ba japonais ba chinois ba kendakati na 96 ans ba européen ba kendakati ba 70 kinga ba 76 ba kendakati ndengo wana ba américain na ebité ba africain ba bi et comme réduit au moins 60 ans kolobate papa fiselo baki ba ko na 60 ans nini maman na biso ko 70 ans te ba ka exceptionnel za la katala milengela kasi
conséquence ba bizana deux éléments et c'est là que africain baba na kufa ndengo wana est-ce que zali ba occidentaux mutu basana na kufa avant de pas les africains on ne sait pas deux éléments wana yaya na kotika ndeko a expliquer au comprendre mais yeba yaya yo mutu la ka oki mutu passe muke o meli paracétamol mutu passe muke o meli panado yeba ke paracétamol wana ya ngonde ke na ko neutraliser ba organe na yo la ke mutu akufa na âge moko ya muke mwana waki ba mutu passe muke o pesi paracétamol izali mabete metala ka ba dosage oyo ba ko pesa mo ya tiki de temps en temps et si li wante yaya yo olinga mingi ba kisi o ba nga ngoni kana to bana ko mela ba ozaka rouge noir nga ngoni ba tetra comment siko ba amoxicilline voilà ke ba na amoxicilline so amoxicilline so ki amoxicilline so ki nini yango pe e kozaka ke e kanga ba rein bloque bene ngona ngana za expert te kasindiko oyo azali chimiste tu bengana chimiste to biochimiste bango azali expert ba tu ya mayele Afrique a pesia to la kisi yango pona plaisir mais pona ko peigner yo oyeba po ezali émission ya éveil ya conscience ya ezali la seule émission le seul programme oyo papa na mamba fanda kana suka ba simba ka quelque chose est-ce que okomi c'est que bien yaya telanga ba j'aime ko telanga ba j'aime tout ça les bandes d'émission tcha ba j'aime partager tcha ba j'aime yaya landa ele maou. L'espérance de vie en Afrique est de moins de 60 ans. Si tu ne comprends pas, ça veut dire tout simplement, pour qu'un Africain atteigne l'âge de 60 ans de nos jours, c'est devenu un lourd et dur combat. L'espérance de vie au Japon est de plus de 84 ans. L'espérance de vie en France, en Suisse, en Espagne est de plus de 76 ans. L'Afrique a toutes les richesses, mais l'Africain n'arrive pas à atteindre l'âge de 60 ans. Pourquoi ? Parce que lorsqu'une nouvelle année arrive, les Africains ne pensent qu'à danser, à chanter, à manger, à boire de l'alcool et à se droguer. Un Africain qui a 50 ans, il a un téléphone de 150 000 francs. Il ne sait même pas ce qu'on appelle le bilan lipidique. Il ne cherche même pas à savoir. Il ne parle que de football, de boxe. Il ne parle que de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ça va te donner quoi, la Coupe d'Afrique des Nations de football? Ça va donner quoi à tes enfants? C'est ta santé qui va protéger ton avenir. C'est ta santé qui va protéger ta progéniture. À 50 ans, à 48 ans, tu dois comprendre ce qu'on appelle le bilan lipidique. Le bilan lipidique, c'est le taux de cholestérol, le taux de triglycérides. Tu dois payer de l'argent pour aller le savoir. Comment peux-tu dépenser 150 000 francs pour t'acheter un téléphone, pour regarder des conneries dans le téléphone, et tu ne cherches même pas à comprendre ce que tu as dans ton corps? Tu manges, tu bois tous les jours, tu manges des graisses tous les jours, tu prends de l'alcool tous les jours, mais tu vas développer des triglycérides qui vont détruire tes vaisseaux sanguins. Tu vas former des caillots sanguins dans ces vaisseaux et tu vas faire des accidents vasculaires cérébraux. Et tu seras paralysé. Il y aura des hémiplégies. Tu seras paralysé. Il y aura des paraplégies. Il y aura des paralysies faciales. Une femme ménopausée qui a 48 ans, 50 ans, elle a un gros téléphone de 150 000 francs. Elle ne connaît même pas son bilan phosphocalcique. Elle tient le téléphone en main. Elle parle des douleurs. J'ai mal aux articulations. Mais c'est normal. Quand tu es en ménopause, il y a des choses qui ont changé. Le taux d'estrogène a baissé. La synthèse du cholestérol a changé. Au niveau du foie, tu risques des AVC. Tu dois avoir ton bilan phosphocalcique. Tu dois avoir ton bilan lipidique. Toi, la femme ménopausée. Voilà le problème de l'Afrique. L'ignorance. L'ignorance nous détruit. Lorsqu'une nouvelle année arrive, allons à la conquête du savoir. Mes frères et mes sœurs africains. Yaya tolobaki yango na émission o eleki kuna batu o bakenda libanda bakenda poto bakenda fiksi bakenda besike belé ezali na 3 catégories ya batu kozongela ngo souté tolobaki catégorie oyo ba fils na ba fille ya papa o pala bango zali mbongo ba deuxième catégorie ba oyo papa zalaka na mbongo papa zalaka na moya moni kibani kosila atindi moi na Afrique du Sud atindi moi na poto bakende kotanga kelasi ba continuer vie na bango na catégorie ya suka ya médiocre oyo pena pala bango donc bango soso na bango za kama tembeli donc bango soki balé lelo papa na mama lelo lo ibala mbarolia kuna do basa ba tu ba na délestage batu wana baza ebele bakoma pe na poto ebele bakoma na Amérique ba ya penzela makolo batu wana musoko na basangisa ba mbongo bateka lupango pona ya kende koluka vie soki okutana mobali ya ndengo wana o beza tika mwasi na Afrique aye abali pe mwasi na poto abali pe mwasi quelque part.
mais makanisi ezali kuna ba oh wala bazaka mingi mona aza na poto mwasi aza na poto mais makanisi na kisasa po apesa yo eloko po mona salaire na ye ezalaka problème elengaki bongo na émission passée to continue yango na émission pour ndeko bengi so ebele papa Fiston oza na raison na côté la émission on a ndeko atine so vidéo c'est pas Fiston ta la vidéo oyo ta na maka mwasi o asali ezo paraître le cours basali yango théâtre likamute ata basali yango théâtre mais landa conseil oyo na kati mwana mobali na musala ya pasi ya malili ya liwebi mboka libana ndeza makasi yo moko yebi yango atiki mbongo soki 300 €, tu peux 350 donc 300 quelques euros pour la moisi à son gaz à foutre ba courant quelconque. Le coup la basi ya ba congolaise, ba mona ka vie za la mingi na église, basi ya ba africain en général, particulièrement congolaise. Pasteur Aza de passage dadi. Dadi 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 dadi. Pasteur a benga ma dadi. Dadi. Pasteur aye moi si alongoli 50 € na mbongo o bobala pesa ki ye asomba courant asomba banini apesi dadi mbongo transport 50 € azu ya ngwa mbongo ya pasi mbala batu peut-être na malili wana mbongo soki on a pasi et mbala otu na mbongo eke wapi boye o te na pesa ki pasteur sans pudeur sans honte mama oyo moi si o akenda ka musala pour les gens qui n'ont pas de côté yo opesa pasteur au suka na mbongo batikila kiyo et pas ko discuter atayo moko niveau ya basi ya boye basali et belé bandeko tala moi image oyo et côté ya yo avant ko bala moi si salaka angele o to loba kité to lobi si to yo muto ke poto sikara mikolo oyo non la ke poto sika na bunda na zui petit moko to la kanai petit a marque nini yo zui to na kutena jobo boy jo ya marque nini yo zui ba petite o ba kena ja poto ba na ba doc mi bala ba zo ta Afrique sika ba zo ya ba zo la ndabino pona ba doc o yebi background na ote o yebi ta atiki ni na Afrique kuna peut-être atiki mwasi na bana azana charge qui poto na mbongo na été ba sa ki sangisa tintani tam super le pango tramoltina à côté aller à matiti Turquie kuna à côté à traverser na mai Méditerranée ya ba tu ba la Méditerranée faut respecter bango étant de la patience ya taba somo ya ibale election somo ya nyoka bakosa kati ya bomona kingai na kota na océan Atlantique boye ya na tala pena na bi tete na kanisa bango batu oyo bakena na mer Méditerranée mer Méditerranée ou de mer mo na tala océan ya na tala pena kota na moni mukilité na tala pena mukina moni mutala na esi batu na tozonga ngana zongi saka no kapito zonga pona mona isomo na respectaka bato ba rapporte na marque wana basa mibali tu mutande wana ye na ba charge na ye aina ngo mwasi na ba charge ndengo wana yo che kasi mbongo salaire na yo ya ye o mona ngote ata mbongo muki yo bata ndengo wana pona mbonga mango ya mbonga bana okuboma bango ya ngwana pe botu na nguru yaya ndeko mwasi to mama oyo atninga video oyo e révolutionner makanisi na sengi na po otala yango oyo moko yaya mingi to yebaka kombo ya ndumba ezalaka mingi pona bana basi bana ko tripler yango pona bana basi ndumba elakisi nini mwasi oyo basoki babengi ndumba ezali mwasi oyo nano abali te azali ndumba na ndenge nini misuba bi mwasi oyo achangeaka mibali pamba ye azali ndumba misuba kei plus loin pona koloba mwasi soki abali azali ko sala ko balibanda azali pe ndumba siko to ko mona bakabe ko monde la vert eza na basi misusu bakoma ko loba o mobali ya ndumba o to komaki na confusion est-ce que mobali ya ndumba azalaka to zakane mwasi ya ndumba ndeko expliquer très bien landa yango to chelio image o pona plaisir te mais to chelio pona to penyeyo oyeba o ezaka émission ya éveil ya conscience est-ce que okomi parce que kozana libala c'est quelque chose de sacré okomi est-ce que okomi voilà quelque chose de sacré basi o baza libanda bazoko lula bakobla kata libala o baza libala bazoko lunga babima confusion yango kabose mbule mutanga yemba voiture sans moteur confusion yango sakanate na ndenge nini mobali soka za libala akei libanda alingi ba maîtresse consort soki mabe koti na ndaku baboyina mwasi na ye to mona ka yango balebele mobali aboyana mwasi na ye to mwasi akufi akeko bala maîtresse aliba sous maman o babasi o zaka libanda nengo wana akoko bala pe mwasi libanda akompe mwasi ya ndako ezali normal pour mobali kasi
wana ngana bien wote explication ya ndeko oyo kasi yo mwasi ya libala na kati ya libala na yo osala kindumba libanda soki mobali akangi yo libala ekufi okandisi ke mobali oyo obande ko mena libanda akobala yo akomituna yazalaki mwasi ya libala abande ko sala kindumba na ngai sika boye babengani ye soki ngana bali ye akosala ngape boye na mutu musomoni confusion ekoti baya basi est-ce que bokomi quand tu es marié, reste chez toi à la maison. Bato balandaka yo wana, balandaka yo pona, ozali mwasi ya mutu. Est-ce que komi, quand la mwasi ya mutu, et ça a déjà valeur. Pour comprendre, les lois bana sommaire la son bimba, et ça ka makambo ya libala, libala poto préparer oyo kasko histoire, to kobete la oya makesa. Makese na ndeko muswala, kombo na yezo mulaiba kombo wana ba kombo auto préparer pour mettre le soleil à ma caisse na mwenda ngenda donc mwinda sali mwinda ngelaka pour comprendre et puis si pas si to esengo là nande ko ninga expliquer entre moi si na mobali na ninde asalaka ndumba suivez mobali ndumba zalati mais moi ça ndumba zala mobali atazana basi 5 6 libanda au tromper moi sinandako même kolosa divorce. Ok, bala ka peut-être likangu ni wana abanda ko tricher na moi sine likangu ngo pe olinga e bo fanda bien. Mais moi si ya libala wa ndo tricher mobile na libanda. Ce mobile nanda ka boye. Mobile na libanda o bala iti. Mbala ngo poloba azala ko to marier amdo tromper mobile ne nanga. Ibos ko ngalo se na bali. Est-ce qu'on trompe ngate? Moi ça ndumba zala mbala ndumba zala ati moi si so lembi libala kabola kata libala na yo bima ke lukambali mususu mais ko tricher ndo ka libala ya mabe pour mobala libala ko ki bala ne chiza nae mais moi ça ndako voilà sika boye to kobete la lisolo o na obi sa mi bongo na Angola histoire vraie na Angola na Luanda na France na Paris bande ko ya Paris bokota peut-être bako iso ba na Paris ba kolanda biso ko iso super na Angola ba kolanda biso bokota boka isolo oyo to benga isolo ya esengo to ya pasi na lobaki yango ne bandeli mwasi akoza na mbongo etakataka za na famille ya mbongo abosa to pe azalaki na mbongo te abundi akoyi mutu akomi na mbongo kasi soka sana mobilité et ça la souci ya mikolo là je rends hommage na King Kester Emenea moi si ata sana mbongo kasi soka za ina mobilité ezali souci ya mikolo na mikolo mamoni lelo yo ke bolingo basomba kate na kolela ndenge nini mazana confiance na nsango to bandaki ema mwasi na bino nzoka na yebite soki ofandaka na kiti to na kiti kola mbote ya yo to pe ya ye tozali simple représentant botika komikosana mao Chai Kipiatum, wana biso ba petit donc na yebite ba ajini wana osakala te nzembo ya to bete ya kosakala te tala ba nzembo ya kala ndenge et se vérifiaka ti lelo est-ce ba nzembo ya mikolo nzembo mikozo yemba ka komba mutu ko ti nzembo silika komba mutu na ndenge nini wana est-ce ba nzembo o to yemba ngoti lelo te yo sala nzembo ko salika so album sili 2 ans après e bungi na wana ndenge nini tala ba nzembo ki se vérifie yango ya to profiter pour na kopesa mbote pe matondo na évangéliste Didier y a centre de prière de délivrance depuis Allemagne ana Bundes sona Bundes qui n'a kosaka mbala mingi na centre de prière et de délivrance et paille y a évangéliste Didier et paille basambela ka mingi pour la radio local télévision voilà y a troba ki yango l'histoire oyo ça vient en Angola et puis en France qu'est-ce qui s'est passé ndeko mwasi na kombo ya makesa oyo azalaki bongo en fait azalaka na Luanda to bazaki na Luanda makeko na makesa ya biso to bet avant na banda lisolo asolo babuyi to beta ka lisolo kaka ndenge ba pesi biso to beta lisolo awa to yiba to wana te ba pesi biso lisolo et pas approche soki omoni ke za lisolo na yo et que to beti yango mabete benga biso na limemi ya papa fiston lisolo wana beti eza tuka lisolo ya famille na biso eza lisolo na ngai eza lisolo ya nani kuna mais obeti yango malamu te eza libo tala version eza libo ya likambu te tokozonga to ya ko beta yango lokola tokozonga na très bientôt to beti na lisolo ya ndeko na ndeko José
José oyo a violé qui moi à 16 ans moi sinayi et ça m'a dit à Manchester na Royaume-Uni to kozongela yango parce que to solola ki na moboti ya mwana to solola ki na bandeko ya mwana to solola ki na mwana ye moko to kozonga to betela on kitoko. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ce qui peut moi solo oyo za yo benga sona limemia to koyanga to betela solo ka les amis. Alors jeune fille to benga jeune fille to jeune maman comme on est là qui Makese. Vous voyez que Makese elle a dit nini pour ba kombo mingi ya Kikongo ya bangolé batu mingi ya ba Congo batu mingi ya ba Congo ba kota bongo Angola ba Angola tonne ba Congo belé ya ngwana ba soka doki facile pour que mona ba Congo ya côté ya Angola na kotoyo e nga muzombo nani ba ka ba ngwana ba soka mikanda. Alors na ba province presque nyonso tout ya Congo. Et ça, dans la province, d'examen, province Yaba Congo, Combo nyonso tout ba pesaka et zalakana signification. Le col appelle Bandundu. Quand je parle de Congo, Bandundu, Congo, Yangola. Même dans la province qui sont habitées, bon, dans le monde entier principal, en principe, même en Afrique du Sud, même dans le Niger. En fait, 70% à Congo africain et zalakana signification. Vous comprenez? Voilà. Maman, oyo comme qui m'a caissé. Bichon, tu es qui m'a caissé la kinine. Makese la tinine esengwa kese ya mwana nzambe bukalonga na kese alléluia donc kese mama okomona ki kese. Alors mama kese oyo azalaki na mbongo ya kosakana te azalaki femme d'affaires to azalaka femme d'affaires po azali akendaka ba Dubai ateka na wonje comment wonje azalaka nini wonje ya bangole wa banaka rock ba panza ya comment wonje nini soki wonze ateka kabilo donc asa femme d'affaires asa na mbongo na ye mais Makese azalaki pe na mobali na ye azalaki pe na mobali na ye. Alors boye bisoki mwasi akomi na mbongo yango il faut faire attention dans la comme ça va musulman to ndenge nini mwasi en principe na ebite est-ce que batu ya kala ba yebaka makam mwasi senga kaza na mbongo ebele bele te so mwasi mbongo ebele bele bele akobanga mbali te akoza na respect mbali te mais to yebi ke bakanya surtout exception ezanga kate mais en principe ndengwa parce que moi je suis à mbongo azo nyo surtout elle ne dépend pas ya mobali akomona lokola mobali akomi eloko pamba est-ce komi o papa fisto yo bongo na ba mama oliba mama ba sala te na bité problème ya te mais to yeba ke papa ça la très important to na mbongo yeba ko respecter ba papa Makese yaki na mobali na kasi okomona respect ya Makese vraiment pas mobali ezala ki penza penate pour na mbongo na ye y a pas de souci azala mbongo na ye y a pas de souci. Alors mobali pe azala ki pe pauvre ta après ba moyen na ye akenda ka pe poto azonga ke konso bref ezala ki na mariage moko salama ki na poto na France na Paris. Mobali azalaki invité à accueillir Paris, mobali ya Makese accueillir Paris na mariage wana. Pendant que na mariage wana, na kati ya mariage wana akuta na fille moko boyi. Na invité ta sœur moko boyi. Comme ils sont tombés ya bango na su ba Congo. Ba Congo ba fanda kana bafana Angola oya poto bagena poto oya Angola batigala oya ya Luanda batika na Luanda do Makese na Luanda sikoyo ndeko mobali oyo tango akei poto na fête ya mariage njoka mutabala ki wana zalaki leki ya fille moko asalaka na consulat na bango kuna na France na France voilà. Alors fille asalaka na consulat en France mutane gobala zalaki leki na ye kombo ya fille yango ye patalikaka asalikaka mukongo kombo ya fille yango na bango ne bande kuna kombo na ye kebe tubela nga lolendo ba na ponso bien bande ka Congo kebe tubela nga lolendo no nga basela nga lolendo te ezaka ndengo wana basela nga lolendo te kebe tubela nga lolendo voilà mwenda ngenda mwenda ngenda laksi nini mwinde opera no mwinde pela ka mwenda ngenda ya est bon dans le solo bien landa yango très bien parce que le solo ya Makese na mwenda ngenda oyo basala ka lolendo te ya bade ko sana consul mais mutabalaki leki na ye tango bakuza na fête na bobali ya Makese ya na obetango malembe pour comprendre mwenda ngenda bakuta yina mobali ya Makese
amoni série ah moi c'est qui to vrai petit alandi a proposé babandi ko solo là ti alingi bref ba komi kobima chéri na chéri wala ka mobali makese na poto oh sikoyo moi si oyo azaka na poto mwena kenda ayebisi mobali makese nga soko lingi ngai il faut kaka obala ngai oh encore ba congolaise en particulier ba africain en général ndenge ba lula libala okomona mutu na moi standa ko bela a lingio mke ono okobala nga muko na bala onenge nini est-ce okobala yo mutu na ndaka ko longo pe ko to ndenge nini est-ce que bokomi ba congolais na libala okoboma bango te nakosi o papa fisto yo bongo na biso te to beso la pembe nakosi est-ce que nakosi ya solo congolais na lula libala ko le ka yesu masia te bon ça va bino mboyeba ay mais oh nga nazana mwasi na ngai komo na ye makese nakobala osunde na bia etali ngai te yo zana ekuna mais nga pe na awa soko olingi ngai il faut obala ngai bref premier ati bandi ko nkumbela tango fait de silipe mobali oyo ya makese azongi na esikoyo na Luanda tanga comme na Luanda amona pe pecho pe ko to la vraie tendance très forte c'est bon a c'est pas la ipe na ye boyebi na ndako sezalaka esenga ba maman so bandaku kipaka papa azalaka l'aise papa azalaka na ba stress te atali koto mwasi yango ya Luanda koto yo azala ba mbongo na yeme akipaka mobali pendate ba basi ebele bazalaka ndengo wana papa lingi kalia soki bana ba alio non c'est là papa abino ya fufu et là papa abino seboul sans papa na binolo est-ce que papa balaki mwana to balaki mwasi est-ce que bokomi to so la pembe ke bana bloka mike sala ke papa ba sala soki nini bokomi ba grand pote mère est-ce que bokomi to so la pembe Toso la pembe. Basi ebele bakata so akota libala akometa ah papa na sita namba déjà ba desu ba deblo et ça la ka semulu rapidité ça la ka semulu na dépend na lembi ko lemba lembi na mona fandi yeka abona télécommande na télévision asala ka ba YouTube oka mama pere ba 40 quelque ye ayebi de yake akota radio lokole ayebi akota pa de bokingani ayebi akota pa mama Yolande ba lengo na télévision ayebi akota pa et pas ya soda ya poto ayebi akota pa ayebi ba programme nyo surtout et surtout mama ngo ngona ba linga ba programme oyo ba finga ka ba tenga osakanate azo betelo masola falibe okondimate daye bomona ka moko mama mukolo pi de 40 oganga fali lokola mwasi ko aganga tonga Michael Jackson kota Michael Jackson mama esopio yo mama mukonde ngona oganga fali oganga ta luambo tata wera son deux sera ba confide pasi esopio est-ce que komi c'est que bien moi si pas siko ko toto mbala makese asongi makese comportement des malamu penate pona ni mbongo na ye sikoyo mobali ya makese asali eje na trap kana basola mama oyebi ke camarade ngama kabetelenga li solo abi en tout cas yene aliwana alinga so mwasi mi bale aso mwasi mi bale aso mwasi mi bale pour moi sta zo munaka bilinga benga aso mwasi mi bale aso na it esa nini esa eloko tabi aso na ye bon yo peno aliwana est-ce que ngapa so na mwasi mususu osilika abi yo so mwasi mususu okoza mwasi mususu te wana makese mutoje sambal na ye abi soko meki akoto mwasi musuba ngana yo esili d'ailleurs ngata kana soma mibalite nazana mbongo nanga na nesu nanga mobali na etisa wanga pour na plaisir yo ka degré ya raisonnement ya mwasi yango c'est la kamala muti moko mwasi na mbongo mwasi tu dois dépendre en principe de ton mari mais soko ndema sali chance c'est sourire que super mbongo respectez vos maris est-ce que bokomi comment ko bana mobali non nga donc mobala balangelo mo te po nyoso tana mbongo na ngai mobala etisaka ka pona pa plaisir do mobala na papier moko bodo complémentarité pona yango wana bino to saka mibalité est-ce que komi et ça debo ça va mobala bendi bula bi donc so da faux petit moi si mabe azongi c'est espoir sikoyo na moi si oyo ya poto ya France on va na Paris parce que hier mwenda kenda azaka na province mais siko a bouvé a kombongo na Paris abi c'est que moi c'est molongo ayo abandi ko continuer basola na WhatsApp ba conversation ko a kolisi bolingo kuna et pas ya moi si oyo azaka na Paris kende na kuna jour sous par erreur na yo par erreur to ginani moi si ma caisse a mon téléphone ya mobali na ye
amoni ba conversation ya mobali na ye na mwasi ya poto na ye bakate bino bosimbaka ba telefone ya mibali pona nini oyeba ngamso zaka makambo efandi nango vandaka kimia vandi kimia yo makambo vandi ozokende koluka likambu yo moko telefone ya mobali yo ko simba yango pona yo papa Fisto yo bongo na biso nini bongo basimba pe ya biso oui papa Fisto lobi papa na droit ya ko simba telefone na yo parce que ye mutabala ki yo ça moi ça il faut contrôler mais yo ko contrôler papa téléphone na papa te na nini na yebi ki papa muso ba contre mais c'est vrai c'est que je vous dis est vrai ba maman o ba mama mikolo ma respect ma comme la koloba téléphone ya papa et ça dit secret et ça makambo na bureau makambo yebele sika papa tambolaka yo yebiti okomona numéro na kati omona na kati okanisa ni makambo mabe nzoka tali mabete est-ce que bakomba mama to sur la pembe to simba ka mingi téléphone ya papa te a moins que yeboka péché so ba péché simba yamba téléphone ko banda ko luka makambo ozoluka nini po makambo efani nango yo moko ozoluka makambo et puis créer des autres nandako tant des autres komba na kaya yango o mama sima téléphone papa na ndenge nini to beti solo abola ndenge ko la expliquer mobali ya ndumba za la kate kaka mwasi ya ndumba za la o papa Fisto ozokote na papa bete na kote papa te to solo ra pembe vous comprendre voilà tangu makesa tali téléphone mbal na ye amoni ba conversation o mo mesano ba congolais en particulier ba africain en général azu numéro wana abengi mwasi wana ya poto mwinda kenda laksi nini donc mwinde pelaka kaka est-ce que vous comprenez solo le solo ya makese laksi bisengo kese na mwinda kenda ye mwinde pelaka yoka ba komba ba Kongo akombe na mkili oyo wa ya telanga ba j'aime ko telanga ba j'aime partager to ngi ba chité tango abengi moi so na porto ba ndiko sora domo siko moi si koto makesa fâche le mbal na ye dégâts ya ko sakanate do respect ta mba ezati tout le monde makesa finga ki mwena kenda makasi sikoyo mwasi pe ya poto abengi sombala bino na moni mwasi na onde asa mal éduqué en tout cas boyenga na continuer te abimari yo sekinga nini ke ye il faut yaba ke yo poza mwasi na ngata ye aza mwasi na ngayo poza mwasi na nga sikoyo yo kama kuma mwena nkenda lobaki mwasi ka poto tangu makesa bengi ye yo na mbali na ngale kamlo so ka tika mbali na ngabite na tika mbali na yo te mobali na biso mobali na biso ndenge nini discussion ba swani bref ba swani so tango mobali na ndako kotoyo makese ba mankima na osala pa mobali ba parole moko ba pa mobali ko ndimata ke mwasi oyo asa mwana moko bien indiqué on ne sait pas on se dit est-ce que fi o asa éduqué toi asa éduqué est-ce que mbongo mte comme c'est un niveau oyo to ndenge yaya saraka angele ata ozala mbongo ndenge nini mwasi so na mbali te ataka na valeur te est-ce que comme ya basi ya mwasi comme ya to so la pembe mobali tango mwasi te apota bengi ya bi ngabo na comptabilité ngana ngona mbali je sais quoi faire je vais tout faire bref na seki bino makese azala mbongo makese pe inde akei bref na poto bangono tout ba ke poto o pe mbali pe ake poto na Paris bangono surtout ba kuta na Paris wana est-ce que komi to bi mango ndingwana siko mobala moni ka makese mbongo eleki ana ba mbongo na ye ayebisa kai makambu ya ba ya ba stop pene bino makambo obo misaka pa mibali makambo besaka papa bosaka kamba moko te olobaka ne loko moko ba simbi yango abombi yango n'oubliez pas que makesa na papa yo nga na besa mbali te mbali sala apesa agelo moko te po na mbongo na ngai mbali sala ka plaisir asimba eloko na bi koto avenir ezate yo ba parole saka papa na ndako bokomi est-ce que bokomi ataka na ndeni mamlo wala papa okomi mibali ba simba ka makambo fort yo kanta abosanta simbi yango ba eko leka ba jour tanga wako rappeler yango otuna ngulu est-ce que bokomi ko benga ngate pas Fisto tala papa kutu boye na tuni makamikanda est-ce na kotuna ngulu me orobaka na nini ko benga ka ndako n'est-ce pas est-ce que bokomi o bande bandaka voilà bref mwana mbali oyo abali na ye mwena nkenda mwinde pelaka mariage kitoko bakamli ofanda kitoko bakumbeli na bangodo
koto makese na mbongo na ye amoni ke mobali penda ki vide na ndaku o mesna kola la mobali bana bututi na tongo me mbala zate o mesna ko finga koto na mbali ba fietolo me omoni mutango azate akena ye koto et pas moi entre parenthèses o ya finga raté o alingi na ye mobali ya normal. Vous comprenez? Yango mona ka mbali mbali ngako bala basi wana mbongo te pona makambo oyo to so la pembe za radio lokolo. Combien maman Emilienne Mboma est-ce que komi combien maman Thérèse, maman Marie-Thérèse, la première dame de Bruxelles, au combien? Et Kendagandengwana, maman Titina Brésil, au combien? Voilà Kendagandengwana, voilà. Tout sur le rap pembe, on s'arrête de le coller. Vous comprenez? C'est que bien, voilà. Et Kendagandengwana, Notisani, est-ce que au commis? Tout sur la pembe, Kendagandengwana. Sikoyo, ma caisse c'est qu'on réalisait que, oh, mon mabal pena accueilli. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il faut être prudent. Il faut être prudent dans la vie. A benga sikoyo, moi kenda. Moi si je suis je me bats naïe. Ah comment ma copine? Ah bon, depuis qu'elle a copine na hôtel Kambouté Kassi entre ma soeur na sala qui m'a ben na benga qui au concert. En tout cas limbisanga so qui m'a ben limbisanga. Est-ce que moi ezate? Oya nda kunanga to kutana to solusa to sola bus na biso basi doki. Makese abengi mwana kenda ndako na yeba solola na neni est-ce que c'est possible mwana kenda oyo abi est-ce ngam na kwa ndako na oyate yodo so lingi yaka na ndako na biso na mbali na nga yaka kuna to solola bitenga na koya para mino tabi yo koya para biso te ngana ya para na neni bo ça va to ko kuta na tête quelque part ba personne adresse ba kuta na quelque part na Paris est-ce que comprendre pour comprendre ma caisse to betel sur ma caisse comprendre mwana kenda to betel sur mwana kenda na mwana kenda na ma caisse ata moko ta personne sur mais ba proche ta mwana ba personne sur oyo soko monike to beti yango bien te benga biso to kozonga pour to corriger mais ko finga te ko lo mabete est-ce comprendre to beti ka lisolo comprendre c'est que bien ba yo kan intérêt d'attente ba route la quelque part na McDonald's Mogoboy na Paris quelque part comprendre na bana Saint-Denis mbote na bino Saint-Denis de Mankambo voilà ba route quelque part nzoka laisse bino nini mwena kenda oyo wabini mwinde pelaka mwana mayele pe mwena kenda yona babenga epe kebetubela ngalolendo kebetubela ngalolendo do basaila ngalolendo te mwana nkenda mwinde pelaka mwana mayele tango ayabi nakuta na mwasi oyo savana kuta na ina sema kambo mbala moko aluka ba sécurité aluka ba to ba ko accompagner na McDonald's wana akela batu ba bodyguard ko ba garde corps siko ma caisse côté na ye ma caisse nzoka ma caisse yaki na makanisi mabe ma caisse tango yepe ayaki na babandi ba petit na biso oyo sa ba terrain o ba comme na base ba comme na France ko bomaka ba tu ko taba mbele benga bana bandibu wana ayaki na bango nzoka tanga yaki na bango basala mwana kenda mabe babareye babarezo acide na longi abebe lodo asala il faut pour na zo balo na ye tango ba komi wana tango ka tebeka ozane ona sabo tango mweke ye wana ça va nazoya atindi babandi amonika bato ba suspect parce que bango na bango na poto ba yebani ko to akina bato ba kasi na ye ko to ba bato ba suspect tango apeta ba yabo yale ba garde corps bato ba ki ba protéger mona kende ba bimi ba beta ba petit wala ba ndibu ba kimisa bango ko soit de ba ebandi ma kese ko maswabi yo ma kese obenyi ngai to kutana pour sala ngaboy mobala zaki ya yo mobala na yo ma kese comment on ma kese mais osala comment na hotel comment on yasu ma kese te comment on yako makenda makiadi okoy mutu ya mawa il faudra que osala mbongo osala nyoso tu osala kese na kese mais okoy makiadi okoy mutu ya mawa tala ko parce que o changer combo na yo moko la joie est comme un malheur pour yo ma caisse est comme makenda et comme makiadi kaka boy o moni yo ndongo ali wana mwana nkenda mtu oloba o moni ndo ali wana ngana ali mwana nkenda ngai mwinde pelage kufa te kebe salela nga lolendo ngaba salela nga lolendo to moni yo ma caisse ndengo komi makenda boy
culpabilité na kokangisa yo te na kobenga mbila te ba petit wana bandibu wana ba kokanga bango me yo okotika na culpabilité wana ozalaki na mobali osala ki nini ya ko falo baka ozana nzete ebe ko sala yango te est ce que bokomi mbote na yo mama Sylvia na batutu ya team Cindy Masi o comprendre mbote na bino ezaka ndengo wana on est ensemble tala lisolo oyo ba pesto beta tala comment est-ce que mwenda ngenda abotoli makese mobali na ndenge ya propre est-ce abotoli to mobali da kimi arrogance ya mwasi papa Visto beta lisolo oyo pona kotalisa basi oyo bazwa mwa mosolo basi ba mona mwa quelque chose komona mobali pamba te soko loki mobali na mbongo likambuti ya levi. D'ailleurs, mbongo ya mwasi na mobali ezalaka ya bango mbale. Comment est-ce que ça que mbongo ya o mbongo na ndenge nini ya bino mbale ba en anglais. Together we can go forward. Vous comprenez? Nanzela soko kende yo moko okokende vitesse. Autant de okokende vitesse mais soko za elongo okokende musika. Est-ce que okomi hein? C'est que bien. Voilà. Lisolo na biso esuki wana. Ezalaki lisolo ya makese oyo makese ebongwani makenda ebongwani makiadi sikoyo mwinda nkenda ke basalila ngalo lendo basala ngalo lendo te mwinda kenda mwinde pelaka kaka tala mwinda epeli ekufa kaka makese ekokoma makiadi makese ekokoma makenda mais mwinda epelaka kaka de baloba ngo à quoi sert la lumière quand elle est sous les boisseaux senti chorale ndengwana. La lumière, ça a l'importance, so batonga likola mwinda epelaka kaka ekufa kaka te. So moko bomango mais soko pelisa ngo ekopela. Mais yo makese ekoko makiadi ekoko makenda. Est-ce que komi c'est que bien. Merci na Chris Larise Pelende, réalisateur à émission Oyo, Radio Lokole Masolo, na chaîne Nabino, Radio Lokole Télévision. Merci na Winnie Larise Pelende, ozali bongo assistante na ye. Voilà. Merci Suna Claudine Laris Pelende, ozali bongo na script, à même temps la lumière, la fille à papa. Voilà. Merci na yo, nyosotuana. Merci na coordinatrice Mama Rina Umbi Laris Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Merci Yaya Soki. Ozali na solo ko beta ko banga te benga biso opesa le solo na yo kasi soki obengi biso ozubiso te kometo musamate Yaya tinda kaka audio ya solo na yo to ko beta yango kaka ndio beta yango soki ole mtutanga kombo to kotanga kombo soki po boy tanga kombo te to kotanga kombo te mais attends tutanga kombo to kotala yango ba circonstance nini il faut to tanga la kombo po biso beta ka solo awa pour la ko baby sa personnalité ba tuté pour la ko nourrir ba tuté mais pour la ko sungara esika de quoi koyaki yo okoyate. Est-ce que okomi c'est que bien. Allez, portez-vous bien. Santé de faire à tous. Chap chap. Et tchara.